Merci bandeko balandi aussi di Congo esengo zali lisusu ya ko kutana bino na émission ya lelo. Alors ce que zali mbala liboso ya kolanda biso bo s'abonner massivement, bo partager, bo aimer, bo liker. Ezali pe une manière pour na biso pour na bino ya ko soutenir chaîne ya Libération émission na bino oyo boy bolingaka yango wana ezali esengo na biso esengo na bino ndenge bo pesa biso confiance ya kolanda émission du début jusqu'à la fin. Alors ceux qui ezali pour la toute première fois yebisa na ndeko à s'abonner, à partager ba commentaire na bino ba remarque na bino et kozala pe le bienvenu. Alors ndenge boyebi bandeko balandi aussi du Congo boyebi ete biso ba résistant biso ba kongomani tozali na lutte par rapport ya makambo ya sommet ya G ya francophonie et puis makambo ya sécurité za koleka na est ya mboka na biso bo kilobi ba militaire burundais bango baso continuer ko avancer lobby Félix Azaki na azana Chine na délégation na ye. Alors yango ezali nde makambo o biso to kolobela kati émission eza ba analyse o to kosala yo poso ça na likanisi na yo kolemba te ko komela biso ko pesa pe idée parce que mboka oyo boye eza mboka na biso mboka oyo boye tozana besoin ete Congo ebima na kati ya oyo boye ba impérialiste bazali ko imposer. Alors biso état ke ba modeli ya mboka ba kongomani toloba yango depuis un bon moment na mboka oyo boye baza ko respecter bo mototé baza ko respecter batute. Alors na mboka oyo boye baza ko respecter mibeko oyo bango moko ba signer ba tie mokolo toté izo senga na peuple congolais ya ko telema ya ko se révolter pour na ko faire respecter ba texte oyo boye biso moko tout ça ki ba signataire na yango. Alors ndenge boye bi to kende na makambo oyo boye biso tutu yebi Félix Tshisekedi akei na Chine ba chino mabengi Félix to moni Félix akei na délégation ya bato belé kuna makambo bakei makambo basino bakor basino congolais Félix to yebi awa boye ke ba chinois ba signer ba contrat na mboka o sous régime ya Kabila ba otonga banzela ba otonga ba école ba kotonga ba hôpitaux mais ba chinois batika ko sala loko arata lelo oyo boye Félix akei na Chine koloba makambo mususu mais pas 3 jours passés awa boye Chilombo alobaki na colonel wana ya oyebi mukolo kanga na marche wana malamu non maîtriser ba voyou police sali musala ngo malamu kuna na Chine. Félix akei koloba ono ba policier oyo boye basalaki ba désordre o ba betaki batu eza ba policier oyo bo Kabila tiki les patates de jeta. Pourquoi mutu akoki kozala ma baluka boye na mutu alobelika mosusu na tonga ko balika mosusu siko toujours comprendre te Félix alingi nini na Congo tango bino bozolo ba ke non ba utilisaki ba mineur na marche ba opposé baza ko ebele ko bazoluka te mais tout le monde kuna Félix peut utiliser ba mineur. Donc notre peuple ozangi mai na peuple azoluka courant na peuple azoluka sécurité na ye na ebele ko azoluka na président o bazo voyager plus de 532 voyages le Félix akokisi yango ba voyage nyonso na mimi Congo na muloko na mako to sombi ba drone to sombi boye nini boye tout wana bozo mona na Félix Musala oza kosana Congo awa boye eza na okaka ba bitambola tambola o do Congo zo bénéficier de loko moko te. Félix azokanisa Kabila ko vana vani kimia Kabila zazoba non Kabila zazoba te Kabila za ko jimele bino Kabila za ko étudier bino yango na lobakeloko plusieurs fois bande ko nga ba congolais tant que Kabila na Félix bakozaka ya mboka o boto benga na bato ami balete boye bango to kozalaka toujours en insécurité yango na so ko tsenga na conscience ya peuple congolais peuple to bimba na kati ya distraction parce que la moni wana nani o secrétaire général ya IDPS lokola ba surtout que li ba voyage bango tout auti soki ma tour soki na Belgique soki na Paris ye wana zongi ba kongomani pe bake kolanda bato wana. Pourquoi pas to sangisa énergie oyo boye les gens auto se perdre mboka ba force ya EAC depuis ba yeyi musala bango zanini
est-ce que bozo ka sous gouvernement congolais sur ba makambo ya EAC ba revoir sur ba corps na bango ba ki ba ko travailler pendant tina fin mois juin ba ya ona ba militaire sadek ba zo ba suki wapi na ba to ba militaire sadek ba suki wapi comment mona ke batu o ba zo créer ba diversion ba zo créer ba épisode ya ba scénario na bango au moins na bonne kulutu na ngale bolozor ba ka politique ya PC lengi soki ba ina événement na biso nyo so peuple to ke kuna lelo o est-ce que yo ka sous Félix Alou makambo ya EAC makambo ya général wana parce que Félix bazo pesa ba ordre azo ba instruction libanda lelo o no tozolo ba awa ba Rwanda bazo sepela parce que bayebi que mission na bango ezalaki ya kozwa mutu oyo boye bako manipuler mutu oyo boye bako travailler esprit na ye lokola ba Félix Tshisekedi ndinga ndimi lelo oyo boye kozwa mboka na biso lelo oyo état de siège tozoke na combien de prorogation oyo eza ba 50e état de siège ya ba prorogation déjà bunagana tolobelaka su makamba bunagana te bunagana tozoke na ina neka kwa ba jega abo au moment où bunagana ba tumisu bazo ba mbongo bazo percevoir ba impôt bazo ba taxe ba nini biso koto boto sa lokola keno Congo eza na mobimba nango oh une partie ya mboka na biso eza occupé musala na biso ezali yango tozo rappeler na bino peuple congolais ya kotelema parce ba priorité ezali belenga na zomona importance mote na élection o bobande bazo bomaka nzoto le mieux ezali ya ko changer façon ya kosala combat na biso combat na biso ezali ya ko mema peuple na révolution article 64 parce que ce que do bunité boy bango poto zo massif c'est la problème poto zo bunanga ni la problème pour la force régionale wana EAC bazo ni la problème alors ezo senga révolution de tous les côtés peuple congolais telema to benga na Félix parce que batu wana bazo batama na molili ya Félix ninga zali wana Kagame na basuso ngazui délégation ya Kagame pesa na Chine est-ce que Kagame akepo akuta na Félix parce que bango bazo sabiso ah boy ngana Kagame to ka me bazo ke ba ko na okuta na kana ba lobbying batu bazo soutenir ba Rwanda ba continuer ko mabiso isa ba Grande-Bretagne isa Allemagne isa États-Unis d'Amérique isa France isa Belgique bango pe ba bato ba coloniser biso yango bozo mona siko na minute oyo boye totika na combien de mois après tokota makambo ya mois ya juin babiloko na bango ba francophonie oyo na kolemba kolobela makambo ya francophonie oyo bote parce que insécurité eza ko continuer eza ko persister bazo continuer ko boma batu bazo continuer ko violer ba mama na biso bato bazo kima ba mboka selon ba rapport ya organismes internationaux eza ko pesa du jour au jour peuple congolais so kima oya yemboka mais batu ono ko bazanga motema mawa bazolinga bayela biso makambo ya francophonie bakabule oyo batokanisa bayeba kobongisa bakozongisa lina futu bango bazoyela biso faci coupe botala batu oyo boye peuple congolais tala mbongo bazobimisa wana mpona kosepelisa Tshisekedi mpona makambo soki ya faci coupe pourquoi pas kotia mbongo wana bafuta basoda basomba bango biloko ya kolia basoda baza mal payé basoda bakomi koyimbaka na biloko ya batu nyonso wana eza nini batu oyo boye bazotravaille mpona bamaître na bango bakotikaka jamais kozala pour biso peuple congolais est-ce que priorité ezalaki ya koorganize futu mpona komba faci est-ce que priorité ezali yango wana lelo oyo boye bomoni basali banomination on dirait comme si tu côté ya ka famille ami de Chatir na Vital Kamerhe bakongolais mosusu bazali te banomination bambayo babodo mbayo so mayo soki penani na papa na biso Christophe oyo boya mutu ya société civile oto bala ko kanisa ke bato baza bato ba valeur ba ko défendre la république bango pe na bandimi ba nommé bango ba pesi na gouvernement Tshisekedi peuple congolais bo fungola miso ta on a bisa bino plusieurs fois que non ennemi na biso za ba politicien oyo bozo mona bango oyo bo bato bela bino bolingi makelele bino boza boye wana bo lelo obo Christophe ngo ye wana koti pe na gouvernement ba nommé PCA siko par na yo mona Congo
bazo pesa bato parce que mandat ba ko na suka mwana mère boya toli batolia Bodema zaki député il semble être ministre donc bato wana basali groupe na bango ya ba oligarque ezo senga siko nini ezo senga pression populaire ozo détermination wana parce que d'ici là toza isusu na balabala pour na makambo ya francophonie quand tozo tellement la francophonie tozo préparer déjà makambo ya EAC si tu fais ça les négociations ambassade ya Angleterre parce que ça ba anglais nde mutu baza ko instruire ko financer ba mbongo belé pa ba Rwandais parce que Rwanda koma ko ba anglais boyebi yango yango bozo mona bato wana baza na souci na biso te parce que bayebi que non biso ba bantu toza ko produire le comme côté yango bozo mona Félix azo linga créer insécurité a créer séparation entre biso ba congolais ote ba luba na bangala ba yokana kate ote ba soeli na ba suku ba donc eza politique oyo boye ba impérialiste baza ko instruire Félix Tshisekedi peuple quoi ça peuple moko sentimentaliste biyemba yemba bibina bina biloba loba azo mema pe na biloko oyo bo Félix azo ya na mona kasi na biso alors biso tozo bengisa bino peuple congolais soki bondimi makambo ya sommet ya francophonie na mboka oyo boyeba yango déjà to perdre déjà mboka francophonie eza na ba valeur na kati biso na kati na tozo gagner ni sur le plan linguistique 9e édition bo muto ya za la sommet na ngezi ya congolais ou bien congolaise mais ba anglais ba s'imposer ba zulu mushikia bona zela ba rwandais ba bibo tia ba français ko ba za ba policier na bango ale bino bo exécuter kaka tala biloko o boy eza ko talisa que non notre pays recule en arrière démocratie à IDPS bango moko bazo ko empiéter mibe kwa mboka luka wana na Zolanda lobby na télévision na zomona Bourgmestre Alemba qu'est-ce qui se passe kuna to éviter Bourgmestre Alemba abengani équipe oya kutaki parmi les bourgmestres nyonso oya kisasa abo le plus médiocre compétent ya ba bourgmestre oya Alemba o bata kombo na mo kuta eboko mangote ndena zolo ba abo bana Lemba lobe ezala ko pesi mbombo abona komina Lemba ba woyo wabake kwa envahir commune boke na kolera baba mabiso Félix ko sa nini parce que Félix déjà bo mabiso apesi biso misala te vous croyez que ko bo mabino za neni les Rwandais viennent même réduire na bamboka na bango abo so ba komi ba riche Félix ambia c'est pas na kuna sila kate botala ko keneka la Chine Félix aki akena délégation qui a 400 personnes nyoso wana mbongo zo bima na kesi ya l'état mbongo wana ozo voyager na bato wana nyoso belé so plus de 400 personnes musana bango sani est-ce que réellement Félix a besoin de changer comment tant Félix a funda que non police on a coûté ça fait police à 18 ans mais Félix a besoin que tant ozo qui pouvait pas Kabila alors qui j'ai hérité une armée équipée disciplinée besoin que Félix a na biso na bambri tout peuple congolais ya wana zo senga na bino peuple congolais pour le moment boye bango élection oh bozo kende oyo eza élection moko déjà truqué en avant batu déjà oh ba ko siéger na assemblée nationale ba yebani déjà parce que élection déjà misale baki na ngwa parce que kabola ba Rwanda ba nyamulenge ba parti pour moto na batu ba yebi ba kota na bango nyoso bozo mona bozo sala awa bo eza la ngoka juste passe-temps. Le vrai problème ezali ya koyebisa peuple congolais que non voilà la minute oyo boye mutu aza koluka quelque chose de meilleur na situation oyo soki lelo Congo ezokende na kokabwana c'est Tshilombo Kabila na bali baba na bango le karate voilà baza pembeni na bango balie na bango lelo oyo boye semble que l'Union européenne eza ko sanctionner 130 personnes proches collaborateurs à Félix Tshisekedi na moko Félix Tshisekedi pour la détournement ba millions de dollars au bato baibi botana na premier mandat kaka apamba Kabila kuto mo ba suspend ba sanctionnaka bango na batu nae na second mandat mais ou la Félix niveau batu o ba yibi mbongo ukozwa idete bazo yiba biso mbongo bazo yiba biso bo moto ba yibi biso sécurité na biso
bayini oya biso nyonso zalaki keno mutu bako benga e batu Félix Tshisekedi ya bafou yango afule yango na maboko yango nazo senga na bino 2023 oyo boy nous devons réunir tous nos efforts pour que Félix na mutu na mboka obo Félix vraiment toboso na lukombo wana Tshisekedi parce que ce que bana ko kanisa ke to kende élection to sanctionner Félix boye ba yango Félix 1 to basala ki dire na Kabila Félix la ki ni na armée ni na banque centrale ni na service de sécurité anena ba demiap azaki ne loko moko te bona minute obo il a tout aibi na majorité à Kabila bazo travailler ensemble na bango na ba Moïse Katumbi wana ba député na bango basana kati ya Félix. Vous croyez que Félix a opéré d'élection? Pourquoi ne pas porter le misa peuple que non Félix est oibi o sali nini bo c'est le moment peuple na balabala tobima to manifester to benga na Félix Tshisekedi. Bozo banga pourquoi peuple congolais? Bozo banga pourquoi? Ba Rwanda ba vandi bazo seka biso bazo tabibota batu o boba bazo l'exer bango temps bango bazo continuer ko exploiter ba minéraux na biso. Oh, cobalt ezo kota na bamboka na Uganda mboka ba pays ya EAC bazo bénéficier na mboka na biso mais biso moto sangi na mai. Na ba milice ya Seleka ya Centre Afrique ba koti na Congo. Weza humiliation pour na mboka monene lokola République démocratique du Congo. Alors bino siko ba taliban par émotion par sentiment na bino o boza nango Félix osala musala malamu botala kutu bayambi epa ya président ya Chine koyamba pa ya président ya Chine ça échanger nini na Congo na ministre. Est-ce que sécurité sili? Est-ce que tu récupérer Bunagana? Yango nazo bengisa na ba jeune congolais nazo senga na ba jeune totelema parce que soki biso to bundi te boye ba yango ba para na biso ba komunda lisusu te. Tout ça la front moko contre ma politicien congolais miyibi oyo boy. Tout ce monde yango na ba moko bato jeune au Sénégal, c'est un jeune. Il a l'appui total du peuple sénégalais mobimba. Mais pourquoi pas la mission de son continuer kaka? Ba jeune totelema batu obo soki to tche libaya na bango te boy bango to za toujours assujetti to za toujours wana pona ko buni na bango pona ko yembela ka bango pona ko accompagner bango bazo so ba million bazo tina bana bango ba poto bakenda kotanga biso abo to continuer kaka nzamba kosala te soki otelema bundi te ya on zo bengisa bino bazo sala nga signe na sima caméra pa Kabuya l'homme puissant tu le mot déjà comme na suka to pelisa siko moto à pression pour to bengana moto oyo. Je crois entre le 15 juin na balabala lisusu kuna makambo ya francophonie ko sale maté nyoso bozo sala wana boy bango batu wana bakoya awate ba Rwanda bakoya awate. Alors so zaki mbana bino liboso ya kolanda mwana mboka pino mimbe bo s'abonner massivement bo partager émission ba téléphone bazo sala oyo ba matière première wana ezota na mboka na biso ba mituka électronique bazo sala wana mais pourquoi pas biso moko bana mboka peto ko sala ba usine ba mituka wana ko mapeko produit pourquoi il faut utra mboka ba ke ba minéraux na biso ba ke ba traiter ngo libanda ba sala ba matière wana ba téléphone ba mituka ba ko teka biso sous cher yango na sengi na bino bande ko na ngai botelema bana Congo bana Basoko bana Bumba bana Bandundu bana Kwilu bana Congo Central Kananga Bujimai Lubumbashi Lubero bande kwa ya Goma Est levons-nous tous se débarrasser na Tshisekedi alingi biso te Tshisekedi alingi Congo pour na bomengo na non alingi Congo pour ba changer. Alors ngai na bino na suki awa bo numéro na ngezali wana à tout moment bo komela biso à tout moment bo benga biso appui na bino aide na bino ba conseil ba piste de solution et vous allez le bienvenu parce que les 15 tout ça les sous liboso ya siège ya OIF côté avenue du commerce na Barumbu wana boya ebele bana changu bana funa bana mwamba les 15 to kutana wana pour na kutali c'est que non francophonie ko sale mate plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana ndeko sunga biso na transport ko sunga biso au webis au PC biso pour que tout déplacer ba jeune mokolo ngana bino to kutana na ko ezali boya.